alinga mikati na nkolo topesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Boyei malamu na espace na bino ya Jésus Kristo tem. Jésus Kristo tem kolimbola na lingala ete Yesu Masia alingi yo. Na boye alingi yo, alinginga, alingi biso banso. Lokola alingi biso banso bipa iboye nazalinga imoko te. Tozali bongo na mama mami bolingo lokaya oyo na okende na koyamba. Mama, toyambi yo na kombo na Yesu Masia. Amen. Esengo vraiment eza na mitema koyamba yo na plateau na biso. Kasi pona bandeko libota monene ya nkolo ezolanda biso. Bakolinga toyeba ete mama mami bolingo epai boye azali nani soko koyi ko se présenter pe kopesa bandeko mbote. Yeah. Nga nazali chère mamie Lokaya, parce que je suis mariée. Mamie Bolingo va benga ngai parce que nazana Bolingo. Et puis et puis bon kombo ya mama pona ko ndeka tozala ba congolais pona ko lakisa ke oyo aza mwana intel ça bango babakisa Bolingo wana me mamie mariée, mère de 3 enfants. Naza pe mo Kristo chrétien. En tout cas, pambote na bandeko ya mingi. Ya na pesi bandeko nyonso to bakolanda biso mbote mingi na kombo na Yesu Kristo Masia. Amen. Vraiment toyambi yango na esengo elongo na bandeko tondimi yango na kombo na Yesu Masia. Lokola tozali biso banso bana nzambe toyebi ete Biblia mokana na nzambe makomi elobi na biso ete toyebaka na kokumisa nzambe na ba circonstance nyonso. Ya solo toyebaka na kokumisa nzambe na tango ya bisengo, na tango ya mawa, na tango ya pasi. Biblia ezali ko encourager biso bana nzambe ete na ba circonstance nyonso ya bomoi na biso toyebaka na kokumisa nzambe. Nakanisi yango ezali tina epai wapi mama na biso mami Bolingo alobaki ete yepe akovanda kimia te na boya akoya pona na tina na kokumisa nzambe. Boye mama malobo mboka yo eloko nini oye kokumisa nango nzambe? Ya naye kokumisa nzambe na moma moko ya vie nanga na pasa ezaki moma moko difficile. Nzamba azalaki na biso bon yango toye kokumisela nzambe compte tenu ya ba période difficile nga na pasa na vie nanga. Ya on baki na ko kabolongo na moninga moko oya kolanda nga na ba réseaux sociaux na kabol expérience nanga ya ba moment wana difficile na pasa na vie nanga. Bon malgré eza difficile mais nzamba kuma mai na kati yango toye kokumisa nzambe. Amen, amen. Amen. Ya solo mama lobi ete présence na ye pa iboye ezali pona ko kumisa nzambe pe kolendisa bandeko mususu oyo tango mususu na tango oyo bakoki pe kozala baza ko traverser ba moment difficile. Yango wana lobi aye kopesa nzambe merci pona ba temps moko difficile, ba circonstances moko difficile oyo ye yebaki na ko traverser pe na nzela moko wana koyeba na kolendisa pe kokabola na bandeko mususu oyo tango mususu pe bazali kolekana na nzela yango. Bongo mama, circonstance yango ezalaki nini? Batan yango difficile eza nini soki okoki ko fongola pona bandeko bayeba na comprendre? Yeah. Kande napesaki nasaki présentation na nga moko. Je suis mamie Bolingo, mariée na bala
et puis na bota. Donc na bota na bota bana 4. Na bana na ngani so 4 bazaki bien, kokumisa nzambe tout ça bien. Et arrivaki que na bana 4 wana o ami balé azwa pasi. Yango lisolo na ngai ya pokwa lelo yangwana yana partager na mutu. Moi na botamaki bien, botamaki na ba kilo ya bien, donc eloko moko te na hôpital ba yebisaki biso ke mwana kozala akobela dans le futur beni. Donc ndenge mwana nyonso abotamaka na ye bien. Mwana botami tina âge ya 5 ans. Alaki bien bandi ndenge ezalaka bandi siko full time education, donc bandi école primaire na ye. Et kosala na congé à grandes vacances pour ba akota siko deuxième année na ye na école primaire. Donc akoma na ye tout. Ya na utaki vacances na bana ba grand sœur nanga kozonga tozongi na moni mwana na ye ko remarquer mwana zo sanza première fois quelle classe bazongi si deuxième fois bon na do comprendre pourquoi mwana zo sanza na meki ba kisinyo sto sanza na ezesimba te na ye ko toke pa jipi bino mo boyebi kana mboko ndenge ezalaka toke pa jipi batour papa na bango abime biso toyaka awa mikolo nyonso tu mwana zosanza akoli eloko bazosanza ozopesa zo suite te ndenge nini. Et arrivaki mosusu ka take mère ekomaki koderange nga mwana bandika kosanza na décider mememba mwana na hôpital ya monene. Pourtant na memie na hôpital ya monene kokoma tokomaki mbamo mwana a perdre connaissance akoti mbala moko na coma. J'étais vraiment paniqué nazalaki nga moko. Et puis à l'époque nazalaki na otako bota bana nanga mibale balandanaki moko azalaki na une année moko azalaki na 2 ans moko azalaki na une année. Donc nazalaki neti na ba bébé mibale na maboka pa ya na bango liboso po azako bela azalaki ya mibale. Donc mosusu wana bazalaki nanga po balandanaki bazalaki kaka ya 7 mois. Donc c'était pas facile pour nanga ya ozwa bango nyonso surtout parce que pas azaki malade alaki na besoin des autres parce que azaki suma kasité fallait kina memai comme un jour wana na kenaka nga moko papa na bango azalaka te na mosala nazwi bango nyonso surtout na tie grande sœur na ye azali kosokipi na oyo azalaki malade na po na ndenge na kolisa bana nanga bon na préférer pe koyebisa ba maman nyonso tu donc ozokolisa bana fo ba ndenge ya koformer bana to bayebana kosalisana to ezaka pe mosusu na ndako omona oyo asalela moninga to asalela moninga te mais na ndenge na kolisa bango lokola yaya azalaki dia mwana mwasi bango mibale balandana ye bana basi azali dia fort azalaki kosungana na leki na ye donc akomi mpe asungaki nga vraiment nzambe apesaki ebela makasi ntango malgré leki na azalaki faible mais azalaki ne mpo nga azalaki na volant na bandeko nde mosusu ya mibali na se tokoma wana kota koma ntango koma ifalaki babenga papa na bango aye. C'était pas facile. Il fallait pas diagnostiquer et le roni et ça la moi. Maman Maggie et aki suka mukolo wana. Moi na koti na scan malgré avait déjà inconscient. Koti na scan tanga bimi na moni siko mwana bazo benda e mai na mutu. Mtazalika kosanza ekumu siko ya kobenda mai na mutu bosibo mona bapasoli mutu awa bazo nazomona mai wana ndenge ezotonda na kati ya neti baperfezaka bato siko mai ezotonda na kati ya sachana tuni bamédecin babi ndenge nini azolamuka te me mai ezotonda babi non fo bavide mai na cerveau na ye bandeko na nga yeba 9 mois ya obomba mwana okuta mwana no na itawana c'était pas facile pour nanga. Entre temps j'avais mes 2 garçons ya ba bébé na mapoko
bayebisanga bakoyebisanga te lokola tozalaki mpe na église pasteur aye bapaster baye fale baya mpe na bengi déjà papa na bango lokola azalaki kotiana na hôpital baoblige fo moto azala lokola azalaki mpe na bana mike leta fe babenga social basani bon je ne comprenais pas pourquoi bazobengabenga mpe na bato ebele wana mais on aye kobenga bapaster baye donc bakomi babi non oh il faut papa na mwana azala famille bayobenga papa na bango papa bango babimisi na mosala aye bon tokoti na salle ya réunion bon mpo na nga nakoki na minute wana nakoki koimagine réponse oyo médecin nga apesa biso te bana mama paster asimbi bana bandeko na nga ce jour-là nabosana yango te ti nazobetela bino lisolo oyo nazokanisa yango babenga bayebisinga bino madame monsieur Lokaya madame Lokaya ndenge to informe bino situation eloko ezosala mwana na bino bayebisi biso bino bamama papa mwana azosouffrir na tumeur ya cerveau to babi tumeur ya cerveau nakomprenaki phrase yango te nasuki médecin tumeur ya cerveau kasi ndenge bozobenda mai wana ekebima abinanga te yo oyebi tumeur so eza nini nga yebi te abisinga mwana aza na cancer na cerveau abichese bon réponse wana déjà nakwei nga deja namikweyelaki déjà leta baotelemisa nga na bandi olela na résiste boye kao nabeta bakao misato namita komotuna nzambe pourquoi mwana oyo nkie boye na 6 ans eloko eke ezwa ebandi ndenge je me suis posé 1001 questions et je pleurais et nayebi te mama nini akosupporte mwana na ye epuis ayoka sango ya ndenge wana nazongi mbangu nabimi na sale wana ke mbangu na sale mpo mwana azali na soins intensif nazonga mpona mbangu natala ye boye azaka ya olala nayemi namekano kotuna ye azoyoka ndenge nini bandeko na nga na bano eloko naza oyoka na minute wana naoyeba te ndenge nini nakoexplike bino na télévision tozwi nouvelle apesi so baprocédure nyonso to baosala mpo mwana ameka kosurvivre alamuka après avoir kobenda mai wana pendant une semaine Dieu nous a fait grâce namoni mwana telemi bandeko na nga soins intensifs ezali place akokota te soins intensifs eza place akokota te et puis quand je voyais Michaela dormir alali wana nazoyeba ku ndenge explike to batonga banini mutu nabwaki misu na pembeni na nga boye okuti mwana mosusu ya 5 ans 6 ans motema bafungoli yango ndeko na nga so omoni mwana alamui na ntongo ayebiso mama bonjour apesi yo mbote komisa nzambe amen nga banda na leka na épreuve oyo so namoni mwana na nga azobenga nga na bi Dieu merci amen so totelemi tolamuki na ntongo eza makasi na biso te amen natala boye namoni mwana wana mokie asali vite 5 ans mais azali déjà na soins intensives motema bafungoli banini je ne pouvais pas supporter place wana nazalaki na bana le Seigneur a permis que Michaela abima na soins intensifs mais na stage wana ayaki kobima na soins intensifs mais malgré abimaki na soins intensifs azali toujours banda na bota bana namona makambo wana te mai batie yo neti sonde ya cerveau to soka mai etondi na motu aperdre connaissance esika ozovivre situation wana na bana mosusu ya mike ya 1 année na 2 ans oyo baolata pampers bango nyonso mibale puis aya pas na akokisi même pas 10 ans mais à cette époque là azalaki na ba 7 ans donc nazalaki na babebe na kati ya ndako nanga pas facile du tout
pas facile. Mais na retenir moi makambo mibale nayebi ke bandeko pai bozolanda biso nayebi ke boko ressortir to mpe boko cadre to mpe bokozwa baleson ya mingi. Mais moi mibale oyo etiki ngai epai boye eza mama alobi ke ntango bakomaki na ntango wana ya moment difficile babengai basali na nzambe. Bandeko na mokili oyo ya solo ata obotami yo moko mais tozalaka toujours na besoin na bato. Ozomona ke eza important zalaka na communauté, zalaka na lingomba, zalaka na esika mo boye okenda kozala na bandeko na yo. Bandeko baza kaka oyo tobotami na bango makila moko te. Ozomona nzambe akopeso famille mosusu akopeso libota monene oyo ekolinga yo komema yo kolinga yo ntango mosusu koleka makila na yo. Na koprofite na likambo oyo moke mama alobi mpona koexhorte na biso ete na bafamille nyonso makambo ezanga te kolongola lingomba na yo te mpo batongaki mpo balobaki mpo basalaki famille oyo ezanga kokoso na mokili eza te. Boye zalaka na lingomba sanganaka na bandeko zalaka na esika mpo tozoswete yango te me na mokili na se makambo ekomaka. Tala na mokolo ya pasi mama alobi abengaki bapaster na ngai. Donc wana nalingaki na exhorte biso na encourage biso zalaka mpe bien na bato mpo mokolo ya likambo ya pasi oyeba nani okotombola foni kobenga. Ozomona kozala te oswana na oyo boyana na oyo bato nyonso bazalaka kaka mabe ka yo ndoza malamu te batela barelation mpo na mokolo ya pasi okozala na besoin na bandeko wana. Mokolo mosusu okoka te mama alobi ntango bapesi nouvelle ya ke mwana azobela maladi songolo batango batangi yango akoki te alobi akwei batelemisi akwei batelemisi lisusu akwei 3 fois. Ozomona ke choc ezalaki makasi likambo wana ezalaki monene moyen memango ye moko ezalaki te bien ke bazalaki elongo na papa me bazalaki na besoin na lisungi ya basali na nzambe ya bandeko yango zalaka relation malamu na bandeko pe zalaka na lingomba na kolo. Likambo ya mibale mama alobi ke tango mwana azolamuka na tongo azopeso bonjour papa bonjour mama yebaka na koremercier nzambe. Alobi zalaka reconnaissant pamba te oyebi te na ntango mosusu na même moment wana oyo mwana azoloba no bonjour papa bonjour mama oyebi te bandeko mosusu bacirconstance nini bazali kotraverse na bana. Donc tozalaka reconnaissant kolala kolamuka ezali habitude te toyebaka na kozala reconnaissant epai ya nzambe mpona nzoto kolongono ya yo moko mpe ya bana. Sikoyo mami wana bozwi nouvelle wana mpe na ngolu na nzambe na ntango wana mwana abimi na hôpital. Abimai te atikala toujours na hôpital. Ah d'accord. Abimai nde na soins intensifs. Nanga na rectifier pe susu. Biso tango ba médecin balobaki ba pesa biso nouvelle. To préférer tozala na ba pasteur. Tant babaki to bon bato so ba non il y a famille il y a boza moi c'est mobali parce que na minute wana soki ba pasteur bazaki wana mibale te na papa bazaki affecté. Mobali nanga azaki affecté parce que azaki mwana moko akangamaki ye makasi. Na koyoka nouvelle wana nga kutuna nini nanga ye kuta bande ja kolela azoganga azolela biki mibali basilelaka difficilement. Soki bapasteur bazalaki mpana na biso te nga alingaka simba nani na alingaka tika nani mpo biso mibale tozalaki démoralisé. Nga kutu kobanolakisa ngo mobali nanga akangi pasi mpo msunga na yoka pasi te me na minute wana ezalaki ke biso nyonso down tomonaki ezalaki secret te bayoka bapesa biso nouvelle à moi. Donc soki mpe oassocié ça dépend aussi ya pasteur mosusu non pasteur ya balamu mpe bazali akota aassiste na motema ya bopapa.
outi koloba likambo moko important ya ke ta mosusu moto akomona mpo ase confie akokanisa ke paster na nga boye na boye me mama na mokili oyo ase moto aza parfait aza te yango wana na ntango ya mpasi kosufrir yo moko te mpe kozelaka ya ntango ya mpasi te zalaka malamu na lingomba na yo na bandeko no kati na lingomba bandeko no kati na communauté pourquoi pas basali na nzambe mpo mokolo likambo eyaka elobaka te motuna na nge ezalaki ntango mwana bimi na soins intensive sikoyo suite ya processus to mpe ya processus to mpe ya circonstance oyo bobikaki yango ozala kobika yango ndenge nini yo na papa d'abord en tant que couple et puis en tant que bato bobikaki yango lolenge nini? C'était pas facile, je vous dis, bandeko. Yaki facilité. Naoka balobi pour le meilleur le pire. Ba pire ya libala nanga ezaki kobela ya mwana. Ba pire ya libala nanga ezaki ya mwana. Pas c'est comme ça nga nerveuse. Bakam nyoso le kana pembe nanga nazos kanga. Na koma nerveuse. Je bénis l'Éternel parce que Nazali mobali moko ari passion. Amen. Et puis il comprenait que mamie douleur me te commissionné ndengwana. Amen, amen, amen. So nazo mata zo lingo silikate. Yeba akina passe. Nga pe akina passe. Do ba moment pur ya bana na bala. Ba moment pur auto zaki nango zaka période nikala za kopela. Cha za isu makasi ya koke musalate. Aokende ka pa kende po to fokende ba oyebi soki mwana aza na hôpital yo foke mosala découragé démoralisé et to bande mosusu tofandi biso mibale tolobana te muna moto aza na makambo na ye azokanisala motu harmonie ezalaki su te esengo libala ezalaki su te to bande kolala na mbeto muna moto abeta prière na ndenge na ye parce que y arrivé des fois nga na olala na ndako tolai na ndako baboya biso tolala na hôpital mpona azalaki na bana ya mike en tout cas bande koexige nga des fois nazonga mpona bana ya mike donc couple ekomaki vraiment donc abattu tozalaki vraiment abattu biso mibale eloko ebandaki kosala mwa force na biso ezalaki parce que tose décidaki tosambela. Amen. Mobali nanga mokomisa ebisinga binanga bi mami boyala aloba mwana bete ngo kana mwata bajo oyo na mwana bonisi ba aventurier tokepa nzambe ko mama musubi ba oloba yipa ebina ita zotanga tanga ngo na ba livre poto to kene kuna ba traitement mo zotanga tanga zo balola habita mundi oyo na moni mami le sel muto ko guérir moi nzambe et okoma na tamu ba biso no médecin mo fa uta Canada pour ça la opération tant ba stabiliser situation na pour ya souté à perdre connaissance pour cerveau ils a mambounyo surtout et ça là qu'il fallait to zela tant moko boye pour docteur wanaya a ça là opération après avoir fait l'opération nde siko arobanda traitement ya chimo na nini bino bobi ba chimiothérapie na nini bon ba pese biso déjà plan ya makambo na nyonso to mwana bimi ayenenda pour des tatos et asko médecin ya malgré menanda ku elle avait toujours tibwana pour ba ko longa tibwana te avant opération et salama maman ngi ya facilité on a bano mibali ya mike wana ba comprendre te que ne on a banga dans situation au moins na 2 ans moins na une année donc problème ne ya benda ngwa saka ngo so pendenge nini to kuma ki lokwa ba sinzi to la so bien te et ba pe mwana mwasi donc azomona ka bien te a message ne l'autre maman azoto nga pourquoi na rosa nango pourquoi ngai fona za la boy et puis donc à chaque fois elle me posait ma question wana je pleurais na sibino ne na boy na la soute modelo nga na lela na ebité son na so baba ma mi so na tia na cantine ebité son nga na compter combien de litres je pleurais dans ma vie je pleurais et au moins na moi na nga zo souffrir
mwana des fois to bandeko mais au moins moninga bela donc akomo tuna tunanga ba question mo maman pourquoi ça non yebise nini maman Mikala des fois balou na okoloba te maman na olela kaka so na moni na koti na chat de bain na leli na zongi na lela chaque jour na ebisibi il faut ça là namba esala ke moi changwa yeba bengi biso mais nde na sabino nde mikala la ki bongo na sachet bongo na no ko fanda ndako te biso dimanche bato nyos bara na Glasgow ba yebi na ochai na voiture na kina église so po tana zaki na zemini na kenaka intercession mercredi jeudi na boti bat bakamo yo la kina église ne yo ka pasa mote bana na nga nyonso na boti ba on église nende na banda zemi nende na osisi lango na zaki na église et puis na bai na zonga ni église pour na zuila e wana na ba ne place na kena esute pas si c'est le kinga na bino na lala na ta kitambala non na memie toke et puis bango mo de ba sala ba ki atmosphère à parler et que so to dimanche ko ki to ko fana na ndako te mambo na lo baba ta Glasgow ba ebi na zaki na soni na mwana ngate peu importe na bino okele na une église to sisi to zui to skot na mutuka ki pendant période tout ya mwana nanga ko bela lo baso ba hospitalisé ba fanti na hôpital on est ko empêcher biso to bimane na hôpital poto na église mais so ba libérer biso na ndako on était là to zaki wana to baika wana to ki pas consulter to na sika okimela te kakao solution nyonso tout e bimela kakao ngana iskati mukala le kana opération maman ba benga biso Joanna donc ils allaient le cours là bon ensemble pe église nanga la zalaki ba tout bande ko soutenir likambo ba maman na zolo ba surtout so comité ba maman pour bango ne basimba ke église en tout cas ba maman pe ba s'organiser ki de façon que érotique la kana o pe amiki wana comment ko manage ko tika la peine amiki parce que malgré mutu na mutalaki na ba occupation na ye en tout cas tout ça l'effort biso ba maman ta tout ça la ba occupation na misala so ki muninga na pasi zwali kamane koma yo ba maman Glasgow ba zwali kamane koma ki ya bango po ba parents nanga ba ki musika maman nanga daki na Afrique maman leki nanga bazala ba mboka msuta lead ba msuta na nini en tout cas famille nanga mtu ezaki libanda mais famille onga de na kota ki ezaki ya église en tout cas ba s'organiser ki po ba no s'occuper pe na ban o nous ça na temps azaki ko edinga jour opération j'étais là avec ma maman pour nous le bakatika ba pasteur ba maman nyonso ba maman présidente na biso église ba zaki nanga pour nous soutenir parce que moi on a fait une opération il y a 12 heures du temps. Nathalie Mwana avant bakene na ye na koti na salle na embrasser ye même si Mikala oyebi nini oseka na ye mwana moke oseka bo permettre kala lobango atuninga bi Mikala ça va oh bon ozolela nini ah non c'est après ça nga fois moko nga mona comprendre ngo te abi mama kolela te everything is fine. You must just it's fine, it's fine, it's fine. Quand on a fait l'engawa. Donc, alors qu'une opération est sengonyoso. Na yambie, papa na yambie. Na isa kielo mungabi. Ika na otikala ibanda. Yozo kota na kati. Mokoti yo mokote. Ati ngabi maman. Mais nga nazokota na ba médecin na friends na nga nurse na ngabi non zokota na bango te zokota na best friend na abi me ibisanga kasi komba best friend dango na biso zokota na Jésus abi really abi yes yango pene nga na ibisa yo lingolo bananga kake na kota na Jesus that is my best friend wana as a best friend nanga ngabi esika nga nazosuka yene mtu azoke na yo abi soki na oke na ye na accepter
Moi c'est bino makambo eza mwana nanga. Mwana nanga. Ezaki facilité dans moni ba okeni na chariot tina obeta lisolo o na mona nde azoki. Ba kinae. Makoti mama. Na ebite so na tension ekitaki soki mataki. Bato baaki na yorkili wana bana obenganga fofol. Pona zo ko fanda na kiti te. Mwana koti na sala zo ko fanda na kiti te ba pasteur ba yebi. Donc bon zo beta ba pasteur ba yebi yango. Na fanda na se à hôpital pendant 12 heures du temps. Le kasam so ba yebi so ko fukama panda ine. Obo fukama. To bondela téléma pendant 30 minutes. Ozoboya. Un jour là, nakoka jeune te baninga na beta jeune. Devant makambo o beta ngo ya solo. Mama, ata posa mayo ezaki ngate na monoko. 12 heures du temps wana nyostu na fanda na se. Ba web c'est surtout tema na église pendant 1 heure du temps zolemba. Mais à 12 heures, ya fanda ya se ya mabele na fukami na fandi na fukami na fandi. Mwana yo bima. Mama. Place na Monique, nga asambela nzamba solo. Ba bengi biso to kebe, dokuti mwana olia. Wow. Écoute, on a opération ba salite mais azaki déjà na nini. Bref, si olé à ça 12 heures du temps, à ça 6 heures du temps. Ba on batika ki l'état la muka absolu, yango ça biso 12 heures du temps. On a déjà to comprendre déjà que Nzambe azo sala. Amen. On va nga biso ngabi mwende Nzambe sala. Na biso makambo ezaka ya Nzambe. Amen. Biso ngoboti biso na motema, après mwana azongi na ye ndako. Après quelques jours, tozonga na ye ndako. Comme on dit à la bazolo, traitement. Parce que période difficile, c'est comment il t'en comme que soit traitement on a chimo, na ba nini wana. Bamagi mo comme sous na kesokola. On a comment obligé na zananda quoi tout le temps papa dans ça se loté. Na kesokola. Na bongisi bango nyosto na bongisi ya mibali na ti. Ba balobi nzamba ate nzambaza o baza ba ange bazate baza amen boyo kanga na place au bien na souligner na keso kwa na salle de bain na ngaki na se bana batika na kiti na divan na mususu ezaki ya kufunga mabona sana lokwa mbetu parce to ba ko chaye tout le temps à ce moment là et comme un stage au Michaela comme déjà ko perdre ba sens na ya makolo ya ba nini parce que pendant qu'il n'a pas détaillé après opération ils ont eu les sous mais bon là on peut éviter que zongi alors perdre déjà ma sensibilité à ma colo à comment dire na wheelchair na bongi si attaquer maman na chez wana na côté na salle de bain na sokola na zonga oh pour y avec mimi na laptop na yazo sta sakana ah na razo benga mama bandeko na tika na keluka sui pona ebiki na tika keka na ba wa mike wana mama magileta na obima na salle de bain na moni mwana 2 ans na mwana inane batomboli mwana 6 ans ba fanzi na kitije du monde Jésus na la lela bokote abi Seigneur Zambe wana zaki ba ange batomboli mwana 7 ans mwana je vous dis mwana inane bana inane bana nga bao baebinga baebi mwana bana mibale wana batomboli leki yana bango yesu kazoseka ozoyeba te makasi ezaka utapi mpo batombola leki na bao bafandisa bango na kiti so oza wana toza boye mutu abatela bana eza nzambe na bimi na ba savon leta na zo chelongi na la salon na zo kuta ne venema wana Yesu kwa pour souligner que Nzambe kam tabatela bana ya kwei
omoni ye abanda sentir te ke perdre déjà basens na ye basensibilité ya makolo banini eloko nde ekende mwa mosika ake azwi azwa yango akwei sikoyo bandeko nde baza kosakana kote wana bamoni ke ye akwei ye sikoyo boyebisanga na makasi oyo ewutaki na mwana 2 ans na mwana 1 année mpo batombola. Non, j'ai vu des miracles dans ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a vraiment besoin de témoigner. Amen. Malgré tout, le Seigneur a fait quelque chose dans ma vie. Amen. 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 Malgré douleur, malgré, je voyais ça. Non seulement que c'est un miracle au TikTok, quand on a TV mutakosi, non, ngamoko nanda ngai. Batomboli mwana nga bafantie wa. Nazonga, nasokola. Bandeko, yo sani. Ok, sokola susu. Nasokola tina tika na savon na pangusi na zui, na fanda na kiti. Jésus. Po ona mona ki komo lekela, komo benga papa ba ona telefone ya kamba makam na moni ya. Alléluia. Donc nzamba zo sala. Amen, amen, amen. Wow, wow. Nzambe azosala pe asalaka ya solo. Yo moto odutaka. Nzambe alobi ete atako mabanga akoki koutilize yango. Oyo emarkaki mama na biso alobi ete amoni na miso ne mibale mwana ya 2 ans na mwana ya 1 année. Basolaki na monoko nini? Bakomunikaki ndenge nini? Pe bayoka na ete tokende totombola oyo akwei oyo azobela oyo tozongisa ye na chaise roulante na ye place avandaka. Alobi epai boye alobi yo moto ndimaka te ndima ya solo ete Nzambe aza na bomoi. Pe ata na bilembo ya miketo ya minene Nzambe aza kolakisa yo ete azali wana quelle que soit circonstance oyo bazali kotraverse mais na nzela na bilembo wana Nzambe alakisi ete azali na bango azalaki na bango pe azali kokoba na bango. Mama olobaki sulika moko ya motu ya awa olobaki ete na batemps difficile bamoment difficile oyo bozali kotraverse ntango yo ozalaki susu na maîtrise te papa azalaki kozala très patient na yo toko profiter kosenga nazoloba kosenga po pamba te ntango pasi ezali eke ebetaka pe ya solo. Alors ekokoma ke na bino mibale moko aza mwa makasi me mosusu akei kokende nyonso. Soki okomprendre otali ete moninga azoraisonne susu ndenge aza koraisonne te bareaction ezozala so ndenge ezalaki kozala te baaction na ye lokola please zala mwa moke patient na ye ekozala kote ya papa to mpe ekozala kote ya mama. Donc eza point moko important mama alobi ete ndenge ekomaki kosala ye batension komata kokita mpe azalaki susu kozala ye te mais eloko moko akonstataki ezeke mobali na ye asupportaki ye mpe azali kozala patient na ye. Donc soki ekomi kote ya papa ndeko mama ekozala malamu ozala mwa moke patient na ye lokola mpe soki ekomi kote ya mama ekozala malamu papa ozala mwa moke patient na moninga. Mama mentionnaki sulika moko important olobaki ete malgré pasi wana mais toujours bozali kokende na église. Ya motu ya lisusu abakisi alobi ete na bana bango moko bayebaki ete tokendeke na église. Eya mbula eya moi biso se na église. Tu peux changer de destination te? Voilà. Hôpital, église ndako. Ya motuya olobaki olobi oyo nyonso ekoya mais ekuta biso wapi? Na église. Na église. Vraiment ndakisa ya mama epai boye soki ekoki komotive koencourage kostimule ndeko moko otango mosusu ozali kotraverse nayebi te situation nini ozotraverse quel que soit lolenge to mpe nature ya pasi ya situation ya
challenge oyo koki kozala ozo traverser to kokutami na kati na yango mami bolingo epai boye alendisi biso alobi quel que soit size ya storm oyo ekozala epai eyeli yo. Donc quel que soit monene to mpe molai ya mbonge aencourage biso alobi ete toujours toumela na kati na église, totika na kati na église. Nabusani te mama olobaki so likambo moko important olobi ete nakokaki koyoka mwana na nga soni te. Pamba te mwana na biso oyo à cause ya malade et affectaki mwana et affectaki beauté na ye et affectaki physique na ye et affectaki mental na ye, moral na ye. Donc mwana azalaki susu kozala ye pena ndenge azalaki te. Mama alobi très important alobi akoyoka soni koyoka mwana na ye soni te. Naokaki soni te. Donc vraiment toko profiter ko encourager ndeko o tango mususu ozali na ekokozala mwana ekokozala yaya ekokozala leki na yo ekoza mobali na yo ekozala mobali na yo. Merci mama. Ekozala papa wa bota yo ekozala mama wa bota yo kobosana te bango basufraki na yo tango yo ozalaki moke tango mosusu lelo likolo ya age tango mosusu babeli maladi moko boye ezaki etrouble mentali na ye esali tango mosusu affecté ke tango mosusu akomi kotanga soyi vraiment kozala te koyoka soni ya kotambola na ye te kobosana te aza mutu aza na posa ya komona moi aza na posa ya moko fazwa mwa mopepe kozwa ye te banda osi obwaki ye kaka na kwe moko boye ya ndako esi elumbi solo kuna okipaka te ozwi biloko ozokende kotikela ye lokola ya mbwa ata kutu mbwa yango mama na mikili ya poto tozomona mbwa babongiseli sani kitoko mbwa azolia na mesa elongo na bato. Donc ata kutu ebwele azali komérite traitement ya mabe te kasi boni mutu oyo azali créé à l'image de Dieu po kaka abeli to akutami na situation moko boye. Mama alobi vraiment parole moko awa ya munene ya makasi alobi nakokaki koyoka mwana na nga soni ata komoke te vraiment koyoka ndeko na yo soni te moninga wana te soni ntango mosusu ekutamike yo ndi mutu oza pembeni na ye oza na ye en charge oza garde malade na ye to oza koveille sur ye vraiment tobondeli yo sokola ye soki epesameli na yo ya kosokola ye bongisa ye suki pakola ye mwa mafuta komona kotika moninga poso nyonso esi ekauki parce que ye moko akoki so koprendre soin na ye te kotika ye na bacondition wana te. Pardon sala basoin na ye nzambe azomona nzambe azotala yango. Alors kouta na mama expérience ya mama pe leçon alobi na biso awa boye esunga bandeko nyonso oyo tango mosusu oza na moninga mwana famille ndeko na kati na kokoso songolo pardon ko abandonne ye te koyoka ye soni te zala toujours pembeni na ye balba nzoko alembaka minu na ye te ya solo vraiment très important mama ba leçon opesi biso epai boye maloba pa na yo tozokoba. Yeah mama kandi nalobaki tozalaki toujours kaka na kati église nga nayebi eloko nyonso tu ekomela na vie na biso nzambe force à permettre ya solo. Et arrivaki na bamoment moko je me posais 1001 questions nandobisa nzambe naotuna bakestion ozorépondre nga te mais azalaki na réponse na ye afokapesanga. Mwana ya bapériode mosusu bamédecin bayoloba non mwana atikali na 6 mois kandi ezala bapesi badélai na bango ya 6 mois donc azokufa dans 6 mois babengi papa na ye parce que nga déjà bayebaki déjà naza mutu ya kokweya banaolinga so oyebisa nga likambo te ata kututonga bakotuba ata kisi babeki ye botike ka bongo bapesaki ye déjà délai ya 6 mois amosiko Charles akesola na bapasteur mais jour déjà nga nayebi mutu na nga ya mobali na nga nayebi ye très bien abimi déjà na monde moko ya bien te
inyango za calme oyebisa ngai tosi tokota na makambo yango yo oyebisa ngai te nzambe ali oka moto akomoloka moto liboma nzambe ali lofandi batikanga bongo même pasteur atikaki nga bongo lofandi okomza efandi boye infirmière bana opesa kisi na ndako bakati bakisi nyonso to non c'est fini baopesa kaka bakisi amorphine mpo ya mosu douleur asala nini bon délai oyo bango bapesaki mwana kufa na mwana ntongo moko boye infirmière aye infirmière oyo azalaki en charge na ye bana oyo otali na ndako parce que on était déjà dehors tomema déjà na ndako namoni aye maman mami I want just to talk to you nana solana yo mpo na ngai boy solana point bon ndenge médecin alobaki il faut se préparer pour na finira ya mwana no wana mobala bombelenga médecin ekoyebisa nga sikoyo to bapesaki délai ya 6 mois infirmière alandi nga na ndako sikoyo moto anga baolobala nga délai ya 6 mois non nazonga na mwa nsima avant tobima na hôpital médecin abinde aza boye lokola cerveau déjà makambo eloko wana eboti su na cerveau na ye cerveau ezocommande babiloko nyonso tu bamembre supérieur inférieur ekomisaki esiko lokola mwa liboma bandeko biso oyo so nzambe te nayebi te so na ngai nazala na bomoi wow mwana komolobaloba na je pleurais nafai na kiti nazolela so nayesi bino banda osambela na kosi kokende église banda oke église banda oloba nzambe no natika nazokoka même mpa kobimisa maloba nayebisa nzambe na oyebiso nini tala makambo nga na omona nakoma neti baba oyo neti babi ana langwe nga na langwaki na langwaki mama maki mwana komika lobe fo balalisa ye mpo aloba te nkonzambe adesidaki asala likambo mosusu ya bikambo wana na hôpital wana batika omona makambo na bango oyo mwana nanga bamona po mama nayinaki esuba bamo koganga wana insisite après 5 jours koganga esili ebisinga mama nga dinaki esuba kazela nazwa commode nafandisa wana asubisa ozwinaka commode ndeni wana siko awa nyonso tu azalaki rasé basalaki opération awa nyonso tu azalaki rasé donc nga moto alongoli dra alatiaki pyjama na kitoko alongoli dra kiti ntango akiti asali pa nga mona kimi aza otambola te paralysé munoko etengami so eza etanga bato bayebi nga bayebi makambo na oloba tovivre lokola nayeba te nazovivre na planète nini nga mo juske la na comprendre yango te nde nazala mpo kotelema nazolata nazobima nzambe mpo nga moto atelemi bato banoganga kala atamboli après so 3 semaines atambola te bandeko na nga mpona oloba nzambe aza te atakutango atakokoza crédit lango ake toilette ake azongi wana dia basi bapesa ye bapronostic yango na bi liwa ya mutu nzambe mutu akataka makambo ya mutu 6 mois tozongi ndako mwana tamboli ye moko tozongi na ndako mambo na obetela bino tosala 2 ans ya souffrance wana 2 ans 1 2 hôpital ndako donc ya deuxième année wana ekoma déjà aisili nango bofandi kaka atambola akenda te ke koka akenda mobimba azotambola tozongi na médecin ekoyebisa ngai mwa mwasi na bisinga ngai na bandi olelaka so oza saint esprit olobela
mais yo mwana ngo ozotambola ozolela ni siko mwana bapesanga sango wana ki dele se kokaki awuti cuisine azobima siko ntongo eloko wana yelinga natali mwana nga bite yo kobima okende nabengani nasi basuku akoya asusu ate pour yo nous un esprit de mort nazo rejeter ngo mona loka tatboma au nom de Jésus bima au nom de Jésus bima a matin escala bima kine dele asuka mwana obima na cuisine azozonga pona olebisa mutu moke nzambe soka kati te mutu mokila okata tata métier okata te amen to continuer ma magi non vivre bongo les autres ozokende mwana bano perdre nazolatisa ye bien bato bayebinga na kazo bayebi mwana azobela olembi na okende kosombela elamba na bana osombela elamba chaque semaine nake na bongisi nalati ye lokola bilamba na kala ezalaki mwa kotika ye baperdaki mwa santé nazalaki kolata ye ndenge kaka bana ye kolinga olata po azali olinga olata mingi tie mwa jipi na ya kitoko mwa nini totia soki tokende na voiture nakitisi na tie na wheelchair na continue na église nabimi na ye à l'aise et puis bato bayebi nga na Glasgow ezalaki ya mosusu mariage bayebisi nga na lamba me natikali mwana wanga na ndako maladi nakende mwasi atikali mwana atie likolo kuna akangeli ye nasalela basystème nyonso ya bible nali kopesa bato impression te ke nakomi soki na pasi soki nazalaka mawa non natelema na lamba na feti nabina mpe me mokolo mwasi wana monaki ngai na mwana ndenge nazalaka na ye tokutanaki ne na hôpital abi non ndenge oya kolamba nde mwana azalaki boye kabina ya sani ozalaki na besoin na nga nde na satisfaire motu nyonso to na bandeki kolamba me mwana nga azali toujours kobela ke mpe okutani na bato soki saja okende réunion nakei réunion bamama nazalaki okende me mwana nga azali kobela nazokee kaka bikumba wana na église nazalaki na choix te nakoprive bato mosusu te nasalaka expression ke mwana nakoma mama nakanga kitambala non nakokai kosala eloko bongo te kotana na Seigneur m'avait donné la force ya obima mpe ozala na communauté ya ozala na bato amen azwa lokumu vraiment mama mami azali lisusu kokumisa nzambe pamba te malgré pasi wana me alobi ye moko yake nzambe apesaki ye makasi ya koluka futa ye moko c'est-à-dire na situation wana na milelo wana nzambe na ye apesaki ye makasi ya kolata mpe plus loin moto aza na pasi nzambe adispose motema na ye ke malgré pasi wana me azali kosunga bandeko mosusu amoni ke ndeko aza na bosenga na ye ase dépassé wana eza vraiment niveau ya likolo ye moko wana pasi me ase dépassé ake kosunga ndeko mosusu eza facile te mpe toza kosenga ete makasi oyo nzambe apesaki yo apesa mpe na baninga mosusu mpo pamba te makambo ekomaka me baréaction na biso ezalaka ndenge moko te ozomona nzambe oyo apesaki yo makasi asunga mpe bandeko mosusu atelemisa mpe apesa mpe bandeko mosusu makasi ya komona ke satana adondwa te soki ya solo nzambe apermettre ke pasi ekoma me apesa bandeko makasi ya kozala mesure ya kotelema kosunga koveiller sur eux-mêmes koveiller sur bandeko pe bana mosusu oui vraiment libondeli na biso yango wana nzambe penda apesa bandeko mosusu pe makasi wana mama eloko moko olobaki susu ya motu ya olobaki bamama na kati na lingomba basungaki lisusu makasi vraiment bamama bipai bozali tika ete oyo avandi bisika bivandi bileki likolo apambola bino mingi ezali eloko moko ya malamu ya kozala reconnaissant na bandeko oyo basistaki oyo basungaki oyo na bamoma difficile ya vie na o tozomona ndakisa ya yesu kolo na biso yesu masiya ye moko azozala loba na mutu oyo moko oyo azongaki lepre oyo azongaki kopesa merci tomonaki na bible ndenge nini yesu asepelaki na esalelo wana vraiment ezali ya malamu mingi ndenge olobi awa boye bamama ndenge basungaki vraiment nzambe amona bango apambola bango esaleli ya boye bamama na mangomba bipai biso tozali ekozala malamu
tosungaka kola pambola bango ya solo bamama batongi vraiment bamama ya bolingo bamama na Yesu kolo apambola bino ya mingi wana tokobi ya après nyonso tu wana na ndako na ngai nazalaki na aquarium eloko na obeta eza mpona kolakisa ke makambo nyonso tu avant komela biso le Seigneur permet ke alakisa osini moko mpo oyeba mwana akendaki kaka nde tokendaka médecin apesi nga lobi tozozonga na ndako tozalaki na ya na nga famille deja eyaki mpe lisusu kosunga ya azalaki na bana ya na ngai ezalaki na bango jour yango ngai azalaki na hôpital nazongi na nga na ndako papa mpe azalaki na bana mosusu moke na ndako abino nasisaka kosala ndunda nakende me ya azalaki nde na mwana na bamama ngai azalaki na ndako jesuline bamama ya bazalaki bamama na ye ya lingomba bazalaki na ye bazokipe na hôpital nga nazongi na nga na ndako donc bamama ya kati église bango bazalaki na mwana bazalaki na mwana na hôpital yo moko kutu mama ya mwana kolo mwana ozalaki na ndako quel amour bango bayaka déjà ezalaki nango batour déjà so baye soki bamoni nga na fani na babengani nga na ke ndako mosusu atikali wow naoloba bango bien bamama ya Glasgow wow kolo apambola bino bipai biso bozali nayaki kofanda te ke navala isolé mosusu abandaki koya kuna ndako wow quelle chaleur mami tofuka banda tosambela tolataki lingwanda biso nyonso nabosani bino te bandeko na nga lingwanda bolata mpo na nga wana nzambe amona bino me tozalaki na kati ya problème ezwi biso nyonso tu bango nyonso bazalaki wana nanga onda oya batour bapijama mwana bandaki kolata na hôpital babaki kosomba bakoki kochange na hôpital oya bokuta sa changele ngai kushi alati se oyo mike wana oyo kozala kene na sa ile oyo ke batambolaki nabosana bino te bozawa jamais nakobosa bolamu na bino so na osenga nzambe merci pourquoi pas merci oyo ya na bamama nyonso ya Glasgow oyo batiaki loboko na ye na kati ya makambo na ngai batikalaki tozongi sikoyo na jour wana batikalaki na mwana nga nazongi bamama mpe ya mikolo bazalaki na ya na ngai nazongi na nga ndako ale namona nasisi mpe kolamba mais avant tobima na ndako papa benga bien oh mami omoni bambisi oyo nyonso tu mbisi oyo apemaka bien te mikolo ebele c'est bon nzambe aza bien nzambe aza oprépare nga nalela makasi te nakweya te nazala na shok te mobali nanga azonsinga na nsima biyaka na okuwa elokende boye nde kasi nakeka baninga bafandi kuna bango moko nazomona mpe bien te mpe tosolie mpe tosisi makambo nyonso tu boso nga nakende kuna nafanda ana ndako nakeka kofanda soki bango bakei nga nazongi charles abisinga bino via oremarke lo mo otenga bino elonio na rema tikanga naki yuzu frene nga boye atali na kati ya aquarium mbisa opema su te bawa mike baye des fiches ya na bango aye bakezwa nini tobimisi fiche toke na ye batie na cuisine bamo ntongo nazosala bageste wana na mbala nanga limwe Charles juju ozala nini te meto nakuti na chambre nakuti azolela idée kutu te yaki ba 17h40 idée kutu te ngabinzamba asasali mwana azozonga ndako lobi mozolela nishalo ya olelisanga su ero nalinga nanga boye te naolela te mami aboyi koyebisanga ye okala mokolo na nga akomprenait déjà eloko eyela biso kombi na hôpital mwana azalaki na live nakuti ye mpe
tofandi tobeta masolo abengi yaya na ye mwana yaya na nga ya Arnout aye abi okoyemba mpo Arnout ayembaka bana bayemba na église bazalaki na confrère na ye Evariste na ya bana yaya nyonso bazalaki sur place na yaya batieli ye nzembo na alinga mpo azalaki kolinga oyemba trop mingi mama bazoyemba Arnout azoyemba parce que chambre na ye moko ntango Arnout parce c'est mon fils bazoyemba biso tokoti na be wana bamama nde tofandaki toyembi tosisi mpe koyemba tobeti masolo narsa ye oh non lettre ya discharge bolimbisa ya kobimisa biso nazwi mpe nakesinye mais leta kende siko mpo alamusa mwana mpo azalaki na sieste ayebisi bato nyonso babima libanda baya bazalaki baya mikolo makasi yana biso aza mokolo makasi donc atalabi abandi oyo basiko na mono wa mboka to bamama mosusu wape baluba bazalaki wana bopatolai pambele bobimisanga oyo obisanga boye ndeni ngapi naza mama na ye yo bima nanu batala ye nanu ngapi yaya tika ngapi natala ngapi mami ngala biso ngala za bon obike yaya na kiti na bimi ka abeti cri mais yaya biso ngana bima siko zo betela nga keni bandi onanga bana na botama nayoka bato bakufelaka nayoka nakende otala baninga na matanga likambo so ozwi yo te oyeba kilo nango te likambo so ozwi yo te oyo olati na yo oyeba kilo nango te akota boye kuti mwana nanga basisi bazofinika ye na ya na matelier nasala bastile nyonso tu obisoka bibi so moto aza na otomoni corps ya moto osimba te mais yo osimba nasimbi mwana natomboli ye natie ye na motolo nasali oso na kosala asalaki sunanga te ayakotikanga mais atikali nga na esengo mpona oloba ke nzambe aza epuis nzambe aprépara bato donc mobali nanga kompane dia mbisi moko na ndako ndenge akufaki ke mwana akozala te na ntina poko donc de 17h à 20h nabosana na date wana te nabosana mpe aire wana te ezalaki le 1er novembre alinga kotika biso na mpasi te yoka yango nde na obeta boye peut-être aya mosusu yoko boloba mwana kufa pourquoi bobeta yango lisolo non tobetaka batémoignage motu abiki akomi kotambola akomi bien na vie ou bien ressuscité de mort moto akufaki alamuki tobeta masolo mais makambo tobeta yango te po tolakisa bato ke malgré que nzambe apermettre mwana kufa mais atikeli biso quand même esengo et puis circonstance nini mwana akendele na bonzambe namonaki ke azalaki ange auta epa nzambe azwi ye mpe na ndenge azwelaki wana elobi nango yo ke mbala mingi topesaka nzambe merci soki likambo esalemi ndenge biso ozozela esalema mais toyebaka mpe kopesa nzambe merci atako na pasi atako esalami te ndenge biso tozalaki kozelela mpo pamba te azali nzambe mpe lisusu koloba ete ya solo ye ayebi mpo na nini apermetaki ete mwana akende ye aza nzambe ayebi mpo na nini
ya motuya lisusu ezali ete kokende ya mwana elongoli bolingo na Nzambe te. Jamais. Likolo na bino, likolo na bomoi na bino elongoli te. Ya solo eza expérience ya passe. Ngana solo mobiso après juste enterrement mwana. Tozaki na église. Wow. Makambo na oloba Glasgow yebi tozaki na église. Mais ngana botama wa mobo na fanda habité. Le Seigneur a donné, le Seigneur a pris. Il faut que l'église. J'étais là. J'étais là. Donc, on battait que tout ça, diaconesse, naza, ce qui n'est non. Naza kaka mondimi simple. Mais le roi naza chrétien, il fallait y avoir comme ça. Amen, amen. Et zali vraiment leçon monene ko uta epai ya mama na biso mami bolingo lokaya epai boye ko lakisa ete to yebaka na ko lakisa attachement na biso epai ya Nzambe na quelle que soit la circonstance. Mbala msusu au père de Moussala on s'est trouvé na chômage kotika Nzambe te pona circonstance wana. Mbala msusu ekoki kozala kokoso na mariage na yo ezali ko se porter bien te, ezali kozala na kimia te ntango mosusu na kati na yango kotika Nzambe te, elongoli bolingo na Nzambe te likolo na yo. Mba mosusu owumeli na stérilité elongoli bolingo na Nzambe te likolo na yo. La preuve aneke Masiya alingi yo pe kaka ozomona. Mbala mosusu okoki kozala pe okufeli lokola ndeko na biso pa iboye okufeli être cher, okufeli être oyo ozalaki ko porter plus dans ton cœur, mais bolingo na Nzambe esili te. Ata kwa permettre ete ndeko yango akende, ata kwa permettre ete ya solo ozanga ekelamo yo lingaki mingi, mais still Yesu Masiya alingi yo pe akolingaka yo kaka. Mbala msoko mituna me pona nini soka alingi nga, pona nini a permettre ke na traverser expérience ya boye, circonstance ya boye azali Nzambe. Ya solo bipai biso tozangi biyano ya zana yango kaka ye mutu ayebi. Nyonso biso tokoloba ezaka ba peut-être mais tokoza na exactitude penza réponse penza te tokozalaka na ba peut-être. Tant mususu eza pona ko forger yo kondima na yo. Tant mususu eza pona ko kolisa kondima na yo. Ndenge tolobi eza ba peut-être ozomona. Tant mususu ezali pona ko enseigner yo, ko pesa yo malakisi songolo oyo koyekola kaka en passant na circonstance wana. Tant mususu azana bosenga na yo po lobi okoma ko consoler, ko conseiller bandeko oyo bazo connaître ka ya lolenge moko oyo pe o connaîtra ki. Alors ne peut mieux conseiller na domaine songolo ezaka mutu oyo alekani avandi a vivre abiki domaine wana ozomona na boye tozali ko encourager ete bolingo na Nzambe elongwa te na motema na yo likolo ya pasi wana pe toye ko rappeler yo ke malgré nyonso wana mais Yesu Masiya still alingi yo pe akolingaka yo kaka ndetina mama na biso epai boye aye pona kopesa Nzambe merci pona circonstance pe koyebisa bandeko nyonso oyo baza pe na pasi songolo quelconque ya kokufela to pe pasi mosusu ete bolingo na Nzambe likolo na bino esili te. Nzambe alingi bino style. La preuve ane tala ndenge azo kipi bino style na bomoi. Basali na Nzambe olobaki obosani te. Bien, nalingai na loba point moko. Ngamoko après avoir passé par makambo wana c'était pas facile pour nanga bon to bandeli vie mais on sentir vide. Oui. Même bango mamaki après moi la musu kufa moi la musu azoloba te
moi na ngambala lobate. Vous imaginez en tant que maman. Obi mobala ko lobelelo azoloba no maloba na toyi azoloba obi ke soka leki ona ba na batangwa na soka leki boyam soko bosa non. Nazaki msusu mama bengi nga téléphone pour maman va no benga nga chaque jour et puis ba maman na nga nyos tout maman Sophie azaki wana. Ma Sophie est arrivée des fois pour aller qui peut fandi nanga na ya José ba fandi ba oloba boy nande ba aussi ça oloba maloba bango ba sisi na kangi lote. Ma Sophie comment au gang nanga il peut pas oloba zo kate. Mais ezaki na mutu moko Saint-Esprit aloba bien je te dis. Ndenge na koma okitsa mutema na betela bino lisolo oyo yo sana lela na tangisa ma se belé. Je pleure, mais oh nazako sa liboso oh te nga ba koma obonde na lwa bébé pona tika kolela na lela la vie ma bé. Mais au fur et à mesure non yo kama loba nzambe non yango tango eboma ba pota au sentir te amen. Obi Saint-Esprit tanga oboma ba pota mutema nanga na au sentir te amen. Parce que zo photo wana zongson liboso na zongson nanda soko longo lengo mukolo yo talango oyo ki passe mais tiango wana otala ngo chaque jour tama am Saint-Esprit asalaka il y a toujours deuxième voix na kati ya mututu. Et puis tant azoloba mama loba langa simbate aganga si ke simbate mobali langa lobelanga simbate pota wana na ebate sona ko na bano yebate na ko calculer ngondenge ni so na moni moi jeune fille aleki na moi jipi passe na bandolela ngana lela na ba 3 station na lela na ba bus na ninga ko hôpital te mais tant on Saint-Esprit au book na zo comprendre. Et puis na bano kita yango moko ti lelo nazo betela bino lisolo oyo yanga espérance tanga na zona vie na bomwana ba parate ba parents en Afrique ba libanda ba famille moi musika faut ba futa ticket mais entre temps vivre ngo yo mona nda Zambé azoro komo vraiment to komisi Nzambe na circonstance oyo lisusu lokola makomi na Nzambe lobi ete na circonstance nyonso toyebaka na kokomisa ye. Vraiment na ko conclure na eloko moko mama alobi ete consolation na ye alobi ezalaki facilité situation oyo mpona kovivre kobika yango mpe kotikala na nsima na yango abi me lelo soki aza a mesure ya kovanda mpe kobetela biso boye ezali po ete molimo mosantu apense bapota aguérir ye alobi na nzela na maloba na Nzambe asali yango malembe ti lelo boye azwa makasi akoma mutu ya ko encourager bandeko mosusu akoma mutu ya kotambola na action de grâce na monoko na ye mpona kozongisela Nzambe na lokumu koyeba ete mopesi mpe mozwi ezali ye. Alors soki akomi na point oyo alobi ezali Saint-Esprit. So Saint-Esprit oyo tozosololela awa mpo okoma na niveau wana fo ozala moninga na ye mpo okoma moninga na ye. Bible elobi la voix vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend c'est la parole de Dieu. Donc mpo ebuild yo e construire yo fo oyoka mpe oyeba mpe oyokaka maloba na Nzambe. Alors okokoma na point ya kozala na moninga lokola boye mpe ye amemela yo guérison na motema no na ntango ya pasi ndenge nini soki boyebani te. Yango wana ntina na kobengisa yo moto oyo oyamba nanu te Yesu Kristo lokola kolo mpe mobikisi na yo na koinvite yo ete oya osala relation na ye mpo pamba te okonidi ye okozala na besoin na ye mokolo mosusu ozala na besoin na ye na bacirconstance nyonso ya bomoi na yo ezala ya pasi
tone sengo poko bosana te na fete ya Ghana tango bakutamaki na situation ezalaki nde na fete ezalaki na matanga te mais bamikutaki na besoin na Nzambe donc mutu azaka na ba besoin soki mpo koyamba ete mpona babosengano ya mokili awa mpo alobi d'abord ici sur bas au centuple ici sur terre mais okozala na besoin na likolo mpo alobi au ciel la vie éternelle yango wana nako-invite yo moto oyo ozwa nanu libaku te ya kokutana na Yesu Masiya mpe ya koyamba ye ka ete mokambi akamba yo Nzambe aveye sur oyo ebotami na kati na yo lelo mpe tozali kosuete yo parcours kitoko na Yesu Masiya. Merci mingi mama mi tozongisi lokumu nyonso epai ya Nzambe nangaki na pesa mpe tozoloba ya likambo ya reconnaissance awa na mokili so oza reconnaissante te mabe ya solo kan tobeti lisolo ya bepreuve mais tobetaki pasaki yango mpe na nga moko te ya solo libota na ngai epasaki bapreuve oyo na bato mpe bazalaki proche na biso natangaki komba bapaster awa yango naye kopesa merci na couple ya Pasteur Dali mama Caro na Pasteur Dali nalobi merci nzambe bosalela bokoni osalela ye bolambo bosalaki mpo na nga botika yango te mpo na bato nyonso bana na bino nyonso bosalela bango kandi bosalela nga Pasteur Olivier tu es vraiment papa oyanga nabi merci na mama la belle nabi merci pour la soutien la support mate nyonso tout nabi merci beaucoup merci beaucoup hier ba maman rédaction Pasteur Léon ba maman rédaction nyonso tout peut-être nazo occasion lobela bino ngo boyete mais na lobi on a liboso caméra merci beaucoup na motema nanga mobimba nabi merci Pasteur Léon nabi merci na mama Hélène na soutien na support na ba prière na nyonso tout la famille nanga mobimba baonso bazaki ko soutenir nga ya José na bana ya Arnoud Eva merci beaucoup Yaya merci je te porte dans mon cœur maman ni Pasteur Ndingambote maman Sophie de tous les temps de tous les jours maman Sophie nabi merci oyo qu'on a caméra na zoba merci maman Sophie amen nous avons tout le temps pour ba kokono et nous on bosse à souter pendant ba épreuve wana ma mère était toujours près de moi maman odia kabasukupa bolingo odia maman boli nalobi merci au laksanga vraiment que na évité son akolobani maman zaki na tout le temps puis atika ngate nabi merci pour le conseil merci pour le soutien na yo surtout maman na ngani so groupe salongo nabi merci na bino surtout merci je porte dans mon cœur amen dans ma pamba je dis aussi merci à mon mari il t'a soutenu, il a été patient avec toi. Je bénis Dieu dans le mobile au roi Charles. Gloire à Dieu. Non, ça va tarder quand même. Mais non, on va. Charles, c'est un bon mari pour moi. Gloire à Dieu.